Maman qui est là, qui est na zemi. Parce que tu as zemi na ye, maman dit na solo line, alobi maman qui a la médecine. Ce yo lingio bota, dengo ngo hôpital te, tout nana nouye, comment elle peut faire? Deni on peut se ba conseil. Na peut ba conseil na bi yaya, so lingio bota osala boy. En fait, mai ezaka mai te. Comprends? Eza na solo mususu. Parce que batu lebele misu na bango eza fungwama. Ba musu misu na bango eza fungwama te. Eza neti batelo mai na verre, yo mula mai, mais maman qui a mula mai te amula bilimo bazana kati ya mai. Nazo décortiquer pe kimbangu. Mais en réalité ça likamba kimambangu. Donc na komi koloba yango po nyonso na kukupe na ngonga nazo bimisa yango. Siko ngana koloba ke ndena lobi kimambangu. Naloba kimambango ezanga nzamba pungutulendo ngamna lobaki yango mais est-ce que bon soki siko yo ki tata tout le monde le lobe baso bela likambango on éviter kolona ngo pesa kanani parce que misu nako mukenzi on parle aussi pas nako mukenzi kanisa ya mbwa kondima to koboya wana eza elobelinga na lobaka ngata na lobela ki mamekela mu makambo oyo bota na mai parce que bakoko nde balatisa kingai en fait on no lobela bino bakoko bino mukili mubimba boka sa bokoko ngana oloba eza ceux qui babikeko ceux qui ko sa eza niveau trop élevé peve wana oya kobota tata nanga eza ngai te ndongo loba na bota kingai moko na bota kingai moko te eza bankulu ntu babotisa kingai parce que eza na kati ya kombo kima mbangu donc eza peve wana lokola nazo sela oyo eza bakoko pe bakoko na biso nzamba pungutulendo akongo mongalinza kombanza pa mungu baba vidimukulu tozongeli kibobango yango tel que ozozonga kiboyo ozosala ndenge esengelo sala. Donc bazo pesope oyo ezalaki dans la nature oyo bato ba oublier. C'est vrai que quand maman que là mo ayoki bongo siko moment oyo alingaki obota mbuta moko azane na Belgique Mbouteric nde sikoyo balandi makambo na lobelaki ye Mbouteric pe a aidé ya wana maman que là mo abota na ndako tango yo kanisi eza sungai te tango yo ndimi obandi na biso ko sala croyante eza siko euti epai na yo po yo za na kibomoto bomoto sangisi biso donc eza ka ke chambre moko eza ki mwinda ko bomama lokola tozali mwindu toza mwinda na pelisi après yo to na pelisi okoti eloko ozaki ko luka omoni yango po oluki siko pe na kati ya chambre wana po yo poza na kati ya chambre wana na pelisi soki ndeko nanga mamekela mwazaki na bosolo soka bimisa masolo yo mbuta na oyeba te ya bopito ebele na Congo ekangama parce que na bopito nyonso ya Congo business sur business na bukoko baopera biso te siko botu na ndeni na yebi makambo mais ezaka bakoko nde balakisanga bakoko tant na bukoko ça veut dire divinité bukoko ça veut dire mabele mama mabele nazala na classe te nazala na donde bobengaka na kena ndenge lopoto po bososolanga nazala na camarade te nazala na mite nazala na suginde te nazala na bandeko eza en fait mbuta non tu juger ndeko langa te dans le sens qu'il y a un côté oui dans le sens qu'il y a un côté mais c'est ngana ebité azaki na ba groupe na bango en fait azali na ba groupe na bango ngasko nazali na groupe wana te nga nazala na école te nga nazala na église te limsanga noko za ba msuba o lobananga ba lobana ngai na kima ba question ya soki ya kimbangu kimbangu yanga so ba tu mwindu toza mabe soki mutu alakisi eloko il faut quand même soki mutu aza na difficulté oloba yananga tala na kene na pa mutu boya salisaki nga mais siko biso batu mundu tolingaka te tobombi mais botika mutu pe akufa na ko remarquer ngo na pa batu mundu boza bongo siko ngai fona tanga wapi bozela ngana tanga wapi bozela ngana tanga na loba batu na bino minene o batanga tanga ba livre ba komba ba nani wana na sens nini ngana na classe na ngana tanga kana na classe po na tanga ka Mote mukil mobimba au parleur soso leni kokoriko benga papa benga maman benga bandeko nyonso bobisa bango que au parleur et bandi plaisir nini tant toujours ba retomber toujours ko sepela mingi na bandeko bazo benga biso mokili mobimba ti
na ba mboka na biso bisika wapi to yebi lelo koma na moko to bande comme ça ba mobenga ndeko moke ni pona nini ko to zolo bela mboka na biso te pona nini zolo bela province na biso te c'est à dire que mon sala to zali ko sala et c'est moi zali ko mona que équipe mobimba ya belenge o ezali ko beta munda pe mokili mobimba ezali ko bina bon c'est pela na biso makasi parce que to zala na partie prité pona nini to zala bongo ce qui me tenait la vérité et c'est que à pour un peu qu'on s'est vidé à pour un peu qu'on tient vide na kati na yene ngena loba pour que marambwa sika ekota et puis à pour un peu qu'on peut qu'on pas ces autres à la que batum susu baza ko utiliser na combo ya haut-parleur tellement que les lots les amis médias les kolam sabato mingi bazo comme sango ou tu na bango pona ko satam susu kaza muta boko ko toza mutu ya maram susu mais juste pour attirer aux amis attention tellement que bateau mini to éveillé pour na bateau so ba comme le roi ba protéine nini haut parleur vous êtes toujours au bel la que bandeko bo itizara discernement na bino na kota molimo et puis bo benga rata biso ya mboero qui ne pense que le cessera toujours que moi na wa aliaka pardon moi na tuna mutuna aliaka muma ya équilaté na lobarango mingi izara proverbe grand merci na bino sur la biso le autres amis na maman qui oyo bien qu'Azo s'est dirigé déjà vers France, mais tous yeux dans le marbre parce que ils ont un dossier mon corps, ils allaient tellement mon aîné. Tout le cas, maman qui mote na yo. Mbote nanga mukendi mbote na mukili mubimba. O surtout bazaba na mama Congo, o makila ya solo, o makila ya vérité, makila ya lukutate. Na pesi bino mukili mubimba mbote. Voilà, maman qui azana biso awa, likamboza monene bande ko ngai, likamboza monene. Pona nini likamboza li monene. Maman qui na ba investigation à haut-parleur, peut-être peut même au cas mon mambo to lo balelo. Maman qui a pas tant sango que bande ko mingi même bande ko mingi bazana mboka ou bien bazali bande mboka mingi bale ko lo ba boko ko mingi bazaya solote, mingi ba ko prononcer kombo ya Ngumba Mbangu T. C'est-à-dire que bande commune baloba mambo boko ko so bogi baso bazama vrai ceux qui déjà baleki sabato soit ceux qui déjà balia ka mambo bato mais ceux batangi kombo ba ko tanga kombo na te pe ko bango parce que bazo sala ka commerce to pe business na kombo ya kimbangu ndenge maman qui aloba alors il y a beaucoup de dossiers bato belé bandi bango bongo mais il y a aucun moi l'autre fois l'émission tous allez pena mamekela moi ko tanga pe kombo wana bande comment mingi bato ne ko babi mais mais comment maman qui a le baraque il y a des côtés n'ingatali sera que vérité ils allaient les ali code mais maman qui là moi tangia on c'est-à-dire que maman qui là moi azali na bosolo mais bande comme susu même pour les kambamo maman qui que non kombo wana soi-disant ils allaient yaye ils a yayete ils a secte ningi bazaki secte ba maman ba sala secte na bango topé groupe moko ya boko ba nani a initié bango na kombo wana to pendenge nini a répondre de ba question et surtout pe les sous les kambo ya kobota na ndako mama kila mo yaki ko kotelsa mo kimo bimba que c'est possible moi signyo so ya Congo obota na ndako ba code ezali mais maman qui de l'autre côté que non kaka na lisanga wana eza pa mama kila moté mama kila mo so disatela ka démission na bango to ndenge nini relieba bazaki lisanga code wana maman qui azana biso première question d'abord maman qui ozana nani mokili mona ba yeba peut-être c'est pour la première fois na haut-parleur le cas qui haut-parleur ezala rendre monte pour répondre à mituna na biso maman qui azali nani pona ba yeba ba yebiete mbuta no répondre bien la question oyo o matsape maman qui pour ezala moto d'accord moto si vous biso to tchaka kimia mbuta na ngai mukenzi no répondre bino na mukili mobimba kombo yo no loba ngumba mbangu ngumba na kati ya kimbangu bande ko nanga nyoso kombo eza nango kombo te eza nde makambo oyo ebombama no lobela bino nde ninga na découvrir ki makambo oyo nazali nanga kimbangiste parce que na ba émission nanga na expliquer makambo nyoso eza neti bozongisa nga na sima na répondre bino bato bel bayebi émission na ngai na lobela bino nazali nanga na médical médical nanga siko eza oyo ya mindele o to tanga ana classe après to komosala na pa na bango
bonde nazala ki mbuta. En fait nazala mutu normal simple complication te oyo toloba neti mutu moko boye asimba bakisi so yini te. Nazala ki mutu normal neti bino nyoso. Nasambela kalanga pe kimbangiste. Papa nanga pe pasteur na église kimbangiste. Na tosa mibeko na bango nyoso nde bando lobela biso. Nakenda nanga pe Congo. Siko mbuta makambo ndeni bandaki ngai. Mais mission nanga na lobaka nazaka na 36 ans mais nazaka na 36 ans te. Nazaka nde na 31 ans. Donc osaka batu. Te tant na ba 36 ans parce que en fait koloba na 36 ans parce que ça fait longtemps quand même hein. Et où meli quand même que nakenda Congo nazonga mais depuis na kota makambo mbuta eza niveau moko trop élevé. Sikoyo tant na kitika na mabela Congo mbuta na mbasa mabele ya Congo na aéroport ya Njili. On a monaka ezaki o peut-être miss na kanga makimbuta. Ezaki tema kitoko. Nazongi na France. Tant nazongi na mboka nga na fandaka. En fait nakomi kotanga kimbangu. Kimbangu bino bo lobela. Eza ngo obino bo lobate. Eza mutu te. Kimbangu eza mukili. Siko tema nazaka mutu moko boboto. Kimbangu eza ke okiza mutu mabete. Ozano mutu normal. Eza pouvoir mutu botama nango. Siko ba bloka biso nde toye bakate. Siko mbuta nini leki nakomi komona ngo partout. Na banzete na ba mur non comprendre te no ba o nini. Esalanga neti liboma mo boye. Nakomi sa ba recherche. Nakomi tanga ba livre soki ba occultisme ezanga tina ésotérisme soki non comprendre te. Nakuta na mwana moko boye. Mwana na paye pe salaka neti ngai. En fait, mon nana na lobai pe kombo na ye na émission nanga. Si autant to bandi ko tandaka makambango ya kimbangu me non comprendre te parce que ça moi ya wana place na lobaka ke na émission nanga na yoka likolo et lobelanga kombo na ye KGBN. En fait KGBN eza na ngoka kimbangu me et tourna na sens mususu eza fungola. Donc c'est donc que comment nzambe ne KGBN. En fait bino bolo ba nzambe. Yoka kaka bolobi nzambe. En fait eza ngo nzambe te. Eza ngo divinité moko boye. Parce que divinité wana apesa ka mayele. Afungula ka mayele. Mayela ngo eza tellement kitoko. Mais si ko oyeba mayela ngo, il faut vraiment za mutu ya solo. Oza na vérité, eza nde ba don, eza ba don mo bosiko to botama lango, eza na kati na biso. Siko soki ba lobelo nzambe, en fait eza clé. Siko yo, eza ta mzoto eza kitoko, ozala neti savant moko boy. Oza mayele neti loanga. En fait, na pesi ka exemple neti loanga. Si quand on a bien communiqué KGBN, c'est quoi ça? A expliqué ka eza divinité mo azana na oke fungolae. B eza divinité mo na oke fungolae. C'est en fait na komi ko comprendre makambo. Si quand on a komi comprendre makambo, na bi na tiki musala na komi siko ko côté lango siko plus profond que ça. Mais siko yo ezeke na butu tambo bona rasanza. Mais akobando lia kiso makamoko mbuta eza ba pouvoir ce ngelo bela bino en fait makambo bino bolo ba kimbangu eza bino nyoso siko eza ke il faut savoir na bosolo so za bosolo nde o comprendre nga so za na bosolo te o comprendre nga te siko nini le kambuta et que maman qui est là munga na ebaka nga maman qui est là moté. Mame kela mu azalaka na yaya moko banda osolola yaya yona komole mama nzinga. Siko mama nzinga wana en fait bazalaka na mame kela mbo osolola makamna ba na ebate. Siko mama nzinga lobi na représenter mame kela mu. Ngabisa c'est qui encore. Tant à présenter nga non mona ba vidéo na osala ngabi
donc otange bien te na lobika bon parce qu'en fait ezaki tellement ou comprendre comment ya ngumba mbamba ngumba ebando latisa yo makambo oui, c'est-à-dire maman dit qu'on comprendre bien, c'est-à-dire comme on a ils ont qu'on fungola yo, c'est-à-dire que maman est monte l'équipe ma en fait les énergies mbuta eza masolo soki tant ba le la bilongu mbambangu eza masolo bomba malakati parce que bino boza trop la physique corps physique mais ce que vous avez besoin de nous il y a métaphysique est-ce que yo mona biloko eza nkati ya libumu no o mona ngote et bon maman l'esprit baza na kati l'esprit baza na kati bino bolobi par exemple commencement c'était la parole na beli le bandi na parole eza na nuke l'esprit wana ba bimisi ne mal oyo ko kanisa na bango o basi basali e bimisi ko na bo na physique en fait ba tu comprendre te si ko tant na moni maman ke la mu na bi azane kaka neti batu mususu ndeto lo bakaka ba spiritualité ngo to banda ko landa la bonne wana ta parce que non eza en fait mbuta non tu juger ndeko langa te dans le sens qu'il y a dans le côté oui dans le sens qu'il y a qui dans le tomba te mais nga na ebité azaki ni na ba groupe na bango en fait azaki na ba groupe na bango nga siko nazali na groupe wana te comprends bango na maman nzinga ba na groupe na bango ngazali na groupe na bango sikoyo mama ekela mazaki ni na zemi siko ta mazali na zemi na ye mama nzinga sololi ne alobi mama ki azaka na médecine soki yo olingi yobota ndenge olingi oke hôpital te tuna nanu ye comment elle peut faire ndenge on peut so baconseil na pe baconseil na bi yaya so olingi yobota osala boye en fait mai ezaka mai te comprends eza masolo mususu parce que batu ebele misu na bango eza fungwama bamusu misu na bango eza fungwama te eza neti batielo mai na verre yo mona mai mais maman ki amona mai te amona bilimo baza na kati ya mai voilà sikoyo ntango mama ekela mo ayoki bongo sikoyo moment oyo alingaki obota mbuta moko azala na Belgique mbuta Eric nde sikoyo balandi makambo na lobelaki ye mbuta Eric mpe aede ye yango wana mama ekela mo abota na ndako mais c'est ça en fait batu bokanisaki ete okosa mbuta maman ki malembe non parce que esika masolo ezokomelengi yango oyo bapapa Gabriel Ngumbo bazolanda bapapa na biso makela ya maman Angèle bazolanda biso makambo très très bien maman na biso maman bibi chez unu donc tata unu bazola place bafungoli matoi bazolanda makambo oyo deux fois te kokori ko lufungula azofungula masolo maman ki ozonga na place ona c'est-à-dire que lobi yo d'abord ebandi pas maman nzinga abeti lisolo et pas il y a maman ekelamu apesi non maman qui côté to solo ni na téléphone voilà abi parce que na za métier voilà alors voilà et yesiko et comme mbuta Eric wana ye pas za muto bokoko to ye azape médecin bon na lo belo mbuta Eric en fait mbuta ezake to botama na ba don tu comprends tango lobi muto azanganga te ezake na famille na ye aligné na ye baza na don moko boye ce qu'on a don wana ekoya ke mwana moko azuka na même don wana en fait ekozongaka omoni siko tango ekozongaka en fait soki mutu ayebi makambo te soki bolingi esalema il faut aluka mutu moko aza na degré aza na don mais aza degré plus élevé akosunga ye voilà en fait maman qui est là mon tant a benga to sololi exacte que parce que amoni que maman qui azana donwana très élevé il faut quand même azoper conseil nanga tu comprends c'est dire que par là tu comprends que dans le sens il y a ndenge même mbuté belé même bantine belé balobara même batanga ba kombo ya ba comme ba droit d'auteur dans le sens que tant sur le boy na zone tant sur pas chez Anta Diop et le robé pas c'est à dire que peut-être que yo place non aux reprocher ça dans le sens que il y a peut-être vérité et si ka o yo ba fungolo ma solo c'est ça tout ndenge et merci en fait exact biso ba tout mundo toza mabe
ceux qui montent à la question est loco. Il faut quand même ceux qui montent à la difficulté au loba yananga tana na kene n'a pas montu boya sali sakinga mais ce que biso ba tout mundu to linga kate to bombi mais boti ba montu pe akufa na ko remarquer ngo n'a pas ba tout mundu boza bongo tout ça bongo yananga. Non. La plupart, baza bon, parce que nous, on mbuta. Tout ça en France. Donc, reconnaissance, c'est ça. Exacte, yaya. Exacte. Ezalite mbuta, blaguité. Non, le baon n'a moukil moubimba. Exacte. Voilà. Alors, tant que, parce que maman qui n'a pas haut-parleur, n'a n'enga talisaki, bon, lobaki, mais ils ont un combo mourir maman mourir tangaraboye. Je ne sais pas si c'est maman, je ne sais pas, mais ils ont qui tout. Dans l'émission à tangaki, il y avait un nom que maman qui l'a moi tangaki wana. Peut-être que mais c'est-à-dire que Yondé réellement c'est sûr que code oh yakobota na ndako na kati ya salle de bain ndenge les kanaki bongo. Donc, il y a un qui va conseiller d'abord de 1, le rôle de la maîtrise un peu, il y a médecine, et puis de 2, le rôle appelé au lobby côté spiritualité, le rôle à mon avis que les acquis un peu élevés, à mon avis aussi un peu conseil na point wana, né aux hôtels Sabiso. Comment on peut surtout comprendre bien maman Nabiso. Mbuta eza bongo parce que nga makambo ono lobela bino na télé boye. En fait mbuta na miboma nzoto nanga. En fait naza il faut spiritualité et ça au bilo bomo na la physique té ezande e bombama sikoyo bakola kisaka yo mingi na butu ngata na lobela ki mamekela mu makambo oyo abota na mai parce que bakoko nde balatisa kingai en fait on no lobela bilo bakoko bino mukil mubimba boka sa bukoko ngana loba eza ceux qui babikeko ceux qui ko sa té eza niveau trop élevé eza niveau moko tellement haut à un point en fait Aden non le ba Aden nango na code pour batu bayo ka sonité mobali siko ya yezalaka na mukila ne mati na mutu moi si siko ezaka na nzungu na ye vous comprenez un peu maman qui côté ya betara mingi ba belo kona papa maman tout ça parce que ma selon quand même walati parce que ma selon quand même place wana mbuta soki Congo mubimba to le la bozana ba pasi parce que ma solo quand même place wana mbuta to retourner en rond mbuta eza jeté to retourner en rond to zonga ka place wana nga eloko bakoko balobelanga ADN eza place wana parce que soki eloko wana esalaka ke esangana maman zana kati abimisa mwana abando créer mbuta il faut beaucoup mal à degré wana ezaki ba don tozana ngo il faut beaucoup développer ngo bino boloba ceux qui matuku matatu na bino wana boloba eza bongo te eza ba don tozana na kati na biso okioza na don ya médecine okioza na don ya inventer ya kosala nyoso. Mais en fait, nous le cabine côté médecine, c'est comme médecine tembuta. Mais c'est plus que ça. Mais pas si yo dans le sens que bon, nandé toujours nous nandé ça qui passe sur l'andé émission, nous moni na ba témoigner sur bande comme ça mais au monité que ici quand on va puis bazo reconnaître que non quand même n'a qui assister na ba tuboy motuboy tam sous que maman mon père beaucoup ko tout ça donc pas na yo de ça que peut pas si comment on a que bimi un peu cher mon rabongo. Mais non. Merci. Mais peut-être on a pembeni tant souper maman qui pour ça pour rebêter la biso zo bêter maté peut-être on a pembeni tant maman botaki a benga qui a pensé que matin de yo ça qui informé pas question a benga ngate mbuta en fait et l'autre côté a benga kangate mbuta yano mwina loba tous à la vérité mbuta kombo yo no loba eza blaguité eza masola jeté ceux qui makile kita ndena lobela bino na ouest eza blaguité eza makamba lukuta te kombo nde eza écriture mandombe kombo nde ekoyede mukili mubimba mbuta bato bazana ba clé oyo ba bloka bango siko lobela ngande nini botonga bandako partout est-ce que bino na Congo botonga bandako ya kitoko bobi botonga ndako botonga ngo na code ya mama mukili botonga ngo te
na médecine bolinga boko sa na médecine boko konde efansi masolo soki ndeko nanga mama kila mwazaki na bosolo soki abimisa masolo yo mbuta na oyeba te ya bopito ebele na Congo ekangama parce que na bopito nyonso ya Congo business sur business na bukoko baopera biso te siko botuna nga ndeni na yebi makambo mais ezaka bakoko nde balakisanga bakoko tant na bukoko ça veut dire divinité bukoko ça veut dire mabele mama mabele bino bolobi na bandeni est place bolobaka est ba Congo ezaka est te ba Congo eza côté nord biso bangala eza côté ouest kuna likolo esali nini esali est nasi esali sud siko bolobelanga makamno lobano kosa mete eza voix divine de lobelaka nga na yokaka na kati na nge lobelinga makombo mbuta il faut bozala niveau élevé boza trop bassesse boza trop na kimusuni nyonso baoyo oloba na télé eza trop toujours eza ba Métatron yoka bolobi Métatron mais esala toujours maman mukile esala toujours ngou en fait ngou de masolo ngunza c'est bangunza pona yo bangunza pe balekaka mais pour yo justement ozo ba Métatron c'est-à-dire ni que donc lobby qui otie batunyo so bazobeta code ya mabe to ndenge ni fungola no biso non mais il y a aucun même ndenge au lobby même que par exemple par rapport à même maman qui est là na eloko wana ndenge talisi que eza malamu te isengeli ko reconnaître bien eza malamu te désolé qui esika wana akumisa bokoko te wana pona yo ça qui akuzokumisa bokoko te parce que soit disant qu'ils en appellent dans le kuta et l'autre balakisa qui soit disant yo robete la tolo bon na sens un peu ndenge monena OK wana eza bokoko te mais yo ebisa batu que Congo wana ngumba mbang ndo ebisa biso bo ebisa batu que so moto sana lokuta a rotana monte mais yo si c'est vrai que la qui a mamé qui l'a désapé bongo puis mamé qui l'a mon ndinga lobi bongo à reconnaître tel si mon qualité vérité il y a donc peu mon ninga pe bakoko ba pesa ye ce côté va tanga pourquoi et ça qui est fait yo ebisa batu que il sait que pourquoi c'est pe batu matondo mbuta na on se pela na ba question na yo tant na lobi ngumba so bozaba na mayele ceux qui vraiment bozaba na mayele ba congolais nyonso mukili oya yebike akitisa ni makila te maboko nezaka na makila te mbuta butu lelo toza mercredi lelo toza mercredi azelaka na butu bando beta kombo kasi soki mutu ayebiki aza na makila na maboko te en fait tant bolo ba ngumba en fait ezani ti fusée moko boy mbuta ofungola ba porte eza dimension o ba mindele ba lobaka vortex en fait o kota na dimension moko boy na yebite mbuta makambo no ki expliquer na télé te eza niveau élevé Luanga ayebi masolo oyo na loba Luanga simbaka Ar Congo na Ar Congo masole kangami na Ar Congo maman qui passe mbaka masole kangami mbuta bakosaka te eza jeté kimbangu bino bolo babola sa to kimbangu ya tata eza masole tata te eza tata nzambe te so bolobi tata nzambe sali mabele webi poni boko kate parce que déjà nde bakoko balobela kinga boti kote ka mabele so boti kote ka mabele mbuta oyo boko mona nanu bomona te siko ngana za na poto ndenge ni makambo ngana okotanga kimbanga ngo partout noko otanga kimbanga ona mukili mobimba bino bokasi ke bino nge bolakise mindele kimbango vous assure bino nge bolakise mindele nzambe boza lukuta soki banzete zaka na Congo soki banzete zaka na poto mais il faut se poser des questions donc ba mindele nge bayaki na pala bino ba lobela bino ke oui, Toyeko Senga Biloko. Mais vous arrêtez. Toutes ces histoires-là, c'est des histoires inventées. Ndenge ba histoire na biso za kaba mindende ba lobela kabiso. Donc biso toza mayele te. Donc ba mitu na biso ba blokango. Jano mun ke ba tout monde toza mayele te alors. Mais et là comme sous maman qui ndenge posa ko loba wana ndenge posa condamner pe batu bande comme sous. Mais il y a une chose
yo oza na bosolo oza na spiritualité wana ya bosolo yo ozo mona makambo mais biso nyonso bato nyonso baza na molimo to pe ba mambo bokoko ba ndenge mokili ezokendele danger mabe surtout que suka ya bakote oyo bino bosomi mais ndenge nini bandeko par exemple bamamekila mona baza bango bokoko bango bacomprendre bazongi na mabela bakoko na bango batiki miel bandeko belé au soit disant peut-être que traiter ma bé mais batiki au cause la paix qui n'est pas sungoli yango bazongi soit disant que na vision déjà ba moni marabonde ba ko batali si bango quand même ils sont ici bazo souffrir et leur peut-être yozo ko ko sala té yo ozaka pas batouana soit disant condamné mais ozo vivre toujours na o nyonso kaka ya bango wana tout ça malgré malili ozo kanga makaka o dinta makaka okufa ndenge papa biso kimbango lobaki soit disant bane la karo ya ozo bunda kuna to ndenge nini pour quelque part ça la soni Mbuta na seki obi pani na seki obi pani na seki ouais pour la nini Mbuta soki bongo ba masolo ya répondeur buke le kimbangi sabine selbino vérité en fait ceux qui bakimbangi c'est ba comment qui déjà balobaki masolo nyonso ebanda na France bino boyebi France ezanini oui ebi France c'était boyebi na bino France c'était ce que moni ke ba congolais belé ba fanda ka na France boyebi poni ko na France boyebi poni to ka pe na Congo Mbuta soki siko na pa na mama na biso batu moko boye babomaka batu baza na ba vrai ADN biso siko to mona to lobela bino matin midi so na ba télé est-ce que bosa le loko bozaka boza bino na pongi siko soki biso to za awa na poto ngo batu ba onyo kwa ba mama na biso ba papa biso ba mama biso awa papa ou mama alisa bino ba onyo kwa baza ba problème ya mikanda baza ba problème boy bino siko bozaka na pa mama vraiment mama mukili bukoko loba bino biso ni ba onyo kwa boye mais il faut ba ya siko basa ndé ba femme ba vivre kuna siko bino kaka bino mitema mabe soki to ye kuna na Congo première des choses okitika na aéroport bino wana même to zwa avion pour contrôler la batoué salité mutu alinga kota mutu moko azoki décision ya buzoka na ba politique na bino ya lokuta to futaka ba mbongo bino parce que bato peut baza ba vivre bien nzoka le contraire boyebi ba vie na bango te siko miel ekitaka ezaka kuna pa mama na biso siko ndeko na ngai neti mama kelamu akiti Congo nga personnellement andimi na ye mambo oyo zo kokate wana ba salité ba nini wana nyonso ba comme les autres bande comme ça ba combattre bango malgré ça bandimi mais est-ce que maman qui une Rolanda te et ça le rôle la bande ko na biso Équateur ba otoke lo belo ko moko ba lobi que ba koko na biso ba boya ki ba lobaki bana o nyonso ba okende na poto mingi bango tende ba ko délivrer mboka oyo ba koko na biso ba lobaki loko wana pour nani parce que bakoma lokola mindele bakoma même na dédain ou bien bakobanda même koina mabele o je na mon neti que bien que yokoso ba mambo boko kono neti que osala komi na aden na komi no mindele soko ya lobi que non sanité mais bango quand même bandimi yango expliquer biso poto somo na mambo zolo ba donc comment no mindele pour vivre awate pour vivre Mbuta première des choses ndeko nanga mamekela mo lo ba bokoko atuna bakoko wana bapesa ye clé ya liboso poto aussi ça ba poubelle mais maman qui a une solution wana nous avons aussi ka ndenga kitiwa ndeng limbisanga en fait Mbuta omuni ndenge to panda kina ba mindelo la to koli awa diaspora mubimba oya fanda umela awa aliana batoyo toza ba savant toza ba mayele to tonda na mayele tu comprends pona nini toyeli na bato ebele bazonga te en fait mayelo aza nango soki akiti kaka bino bandeko na nga nde botrahir ye sikoyo po tokita kuna na Congo il faut tozala nanu blende spirituellement nde tokoka so tocomprendre spiritualité na biso te Mbuta toki okita na Congo te bosala biso mabe parce que to remarke yango mutu nyonso oyaka na Congo oyo bobokele bambaso ezanga ntina ya salite oyo botieli bapoison Mbuta bato comprendre que moment qui azo banga na ye c'est que ba obaya baza tellement fort c'est que biso ka to sawa ba biso ba o parler oyo to zo bunda matin midi soir pour la vérité oyo biso to zo banga basu parce que to kuraka danger wana ya ba poison ya ba mbasu
il y a maman belé autant que le baroud n'a pas média boité mais c'est à dire que nous c'est ce que tout ça n'engeni c'est qui non en fait on comprend que maman qui va dire tout ça va niveau qui saigne exact boza bien te bolingi bande ko na binote mais comment mais n'engeni on a pas ce exemple au parleur biso ça tala musalo na sala biso yo mo bi musalo na sala yo mo yebi yango c'est pas donné à n'importe qui et puis un jeune merci spirituellement maman donc on peut pas dire ça toi télé maman télé tu sais pas peut-être maman ni toi couraka mais comment on n'a pas peur de ça mais maman qui yo aux a beaucoup de choses aux banga ce qui biso au so disant que ça ni mais toujours boyebi mission na ngate mbuta mutu na mutu nde toza boye toza ba mission ngande no lobelo personnellement ngano to sa oyo bako ba lobelanga muko bako en fait mbuta to na ka Congo yo e baka te to na sala na batu na Congo kuna yo e bi bango te mais mbuta boyebi makambiso to sala te makambiso to bokanisi no yo lo ba télé te no lo ba télé te no lo ba te mbuta ezama solo niveau o te to le kana ba télé boya Mbuta, ma solo où ils ont dimension élevée. Ils ont trop élevé. Ils ont Mbuta, ils ont ma makila. Le mot que c'est ma kambu, on est na telo, lobby, sili, mais t'es Mbuta. Ils ont plus profond que ça. C'est quoi, yo? Bah, tu vois, les canaux télé, bah, on a encore ça pour la bouzoba. Mbuta, ma solo, oh yo, ils ont ma solo, bah, business monté, il y a salité, ils ont ma savant. Au moins, il y a mon salaire émission. Normalement, la base, émission salariée, il faut tout foutre à côté trop cher. Tout foutre à côté vraiment. Mais est-ce que tout foutre à côté? En fait, tant que les caras à la télé, au début, on a eu qui sont mboka moroboy. Il fallait tout tirer à paquet. Non, on va tirer à paquet. À tirer à paquet, c'est comme un cambo, on a la salariée. Bilo, si bilo, ne sera pas bon, on a bilo. Un Mbuta, jamais, ça trop élevé. Mais bon, qu'est-ce que. Nous comprenons que tout est, hein. En fait, ma solo, bah, savant, bah, créateur. Vous c'est vraiment nous savons, mon gars. Nous tenons, nous avons savant, oh, il y a la télé, hein. Loanga. C'est quoi, il y a, appelé ma solo, netinga. Loanga, c'est quoi, il y a des vérités, on a non, loba, il y a pas zanango. Tosi to solo la naye. Mbuta, makamba Congo, hein, bah, vrai ADN. Mais il y a son bomba, c'est que. Degré déjà. Non. Exact. Bah, bloquer mingi. Oh. On dit tout d'une sa vérité. Bah, bloquer. Bah, bloquer mingi. Bah, oui. Yazawa, la zone comme ça fait tant de lobby, mais Yazawa, il combat, il est ici sur le terrain. Mais, oh, yo, vous allez dire, Mbuta, blague, hein. Loanga, Aza, la liberté. Je te le dis seulement. Mais ça dit sur Azana Bosolo, ça dit à son partenaire pendant l'Ingomba solo. Mbuta, entre parenthèses. En fait, les aboués, les abadons, tu comprends pas? Loanga, ceux qui Azak descendent, il y a panzu, ceux qui bolent panzu. Ça veut dire ça va scientifique. Tu comprends? Mususu Azak descend il y a sungu, ceux qui sungu, bombulo bolakala Congo. Et là bateau mbongo. Niti ba Congo nyoso ya Congo, ya ba Congo, en fait il fallait pas ça ba milliardaire. Ba lui ba nyoso, o ya Kasai, il faut pas ça ba milliardaire. Parce que spiritualité est fandi kuna, au côté obo mabatuana, obo makabasi wana. C'est ça la spiritualité. Mais c'est comme ça l'échange. Vous spiritualité, vous côté ya ba Congo. Donc, maman qui vérité que spiritualité et ça n'a pas commenté et ça n'a pas côté ba goma ba Bukavu c'est ça et le côté c'est que mokili. Oui bon merci. En fait, Natondo Mbuta. So lingo comprendre ma solo là. Bato ba simba vraiment spiritualité. Et ça non que peut ça non mon amutu ouais vraiment simbi profondément haute parce que Makambongo et bandi na mabele. Première des choses c'est na mabele. Ba Congo nyoso no le bango Mbuta. Mu Congo nyoso afanda na Congo il faut un milliardaire. Sikolo boyebi na bilote. Mbuta non constaté Kambo no le belo za niveau élevé. Et ça n'importe quoi té. Ouais. Il faut tout côté comme mabele parce que ce qui maman a le bas premier des choses les a mabele. Oyamba ki Mbuta na nga moko à l'accès bino break.
le bolaxé brique nga mona nga brique te nga mona masolo muso na télé. Oh, brique et café là wana yo mona kia moté. Nga quand on a talé on a mona masolo muso. Depuis botaki le 6 avril exactement le 6 avril té. En fait 6 mois to kaboli en deux. La divinité likolo na oyase basangani. 4 wana sali ba 4 éléments. Mais ce que moi timbate ezana ngo ba code. Ce que maman mukili azia fungoli ba porte nyozo. Mais ce que moi timbate parce que baza salité. Boza kilo. Moni toza trop de corps physique. Mais toza déjà toza na lingomba pe ya monene pe église kimbangiste oyo wapi Saint-Esprit azali quand même temps ozolo babongo zo simbate tant roya boyo kobeta tout kuna n'est-ce pas? Mbuta blague était hein nazali kimbangiste. C'est na bébé nazali kimbangiste. Lelo na kumbana ya kimbangu na fungoli masolo. Est-ce que na fuka mela su mutu nazana to so fuka mela mutu te. Nazana droit ya fuka mela au moni mabele na tambola ka. Na fuka mela mabele. Na fuka mela nga nzete. Na fuka mela nga mai. Na fuka mela nga mama sanza. Na fuka mela nga mama moi. Ben suko bango na fuka mela bango. Na zana to fuka mela mutu te ni papa na nga ni mama na nga. Voilà. Na droit temputa. Merci. Parce que, en fait, spiritualité, c'est pas ça. Spiritualité, bon, maman, dans le monde culte. Les gens ont solo, il y a maman, la papa, kaka. Spiritualité, on va luka yangwana. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Zaki maman qui a le spiritualité, ça il y a maman, la papa. Autre moni, mindele ba elibiso, papa na papa, maman na maman. Ba changer les biso code. Et puis, tout le monde de l'autre côté, il y a Makila. Il y a Makila. Parce que quand on belé, c'est une erreur. Il y a aussi des erreurs pour qu'il y ait une vitesse. Mais belé surtout, il faut faire très attention. Surtout, maman va accueillir, surtout papa accueillir, surtout tout le monde accueillir. Donc, il faut comprendre que la spiritualité est un sacrifice. Maman qui m'a dit que en fait, on a le bakaka. Ba Congo, obimisa vérité. Vérité oyo et kubomba na kati ya komba kimbangu. Kimbangu ça veut dire liberté. Kimbangu ezande liberté mutuno suppose à la libre. Na lobaka on a be mission nanga. Tant que bokanga kaka batu, bosala toujours occultisme. Yandenya salité et aussi mbaté. Boti kapé côté kama belé non loba ngoma haute voix ba kongo bati côté kama belé ce ka bati côté kama belé nyuso ba fungola ce bati côté kama belé te a etali bango côté bangala ndenge moko pe bati côté kama belé balu ba pe boti côté kama belé ba soel pe boti côté kama belé mukongo zonga na pa na yo mungala zonga na pa na yo musoyi zonga na pa na yo to bisa ba makanisi mayelo toza nango. Parce que Congo, Congo basi batiaki ba plan, basi ba fongola masolo nyoso. Mbongo, ceux qui mayele ezawana. Siko il faut vous en connexion. Si vous en connexion tembuta, bobandole la kaka. Matondo Zaki. Voilà mbota. Maman qui soit bande ko ba contacter comment, c'est aussi la grande question peut-être je ne sais pas comment. Au numéro de téléphone nanga. Voilà. Sans problème. Merci beaucoup. Maman qui, pour la première fois, on a parlé, Zaki, n'habité là le bandéni, mais au moins, elle a répondu à ma question d'Abisso sans tabou. Sans tabou, parce que ma question, il y a sans tabou. Mais elle est là quand même, maman qui a caché quand même, petit code. Papa na maman, grand merci Nayo, Tokuta na Mikolo Zalikoya, grand merci le Mgele Sazaki Nassima caméra, pourquoi pas la grande équipe Mobimba au Balandarabiso, le rendez-vous de tous les jours. Vous s'abonnez massivement, tu peux si Mbote na une très belle dame Nelly Mokela, tu peux vraiment Mbote Bele, Karine Kimambalos, très belle dame, il y a eu Ratarate, Mbote Nayo, pourquoi pas, il y a Bisso, le vieux Bapeti Naï, Papa Sunda, tu peux si Mbote na le professeur des universités Papa Nzinga to peso Mbote Belé to pesi Mbote susu mingi na ba ndeko nyonso bobena biso belé ndeko Miko Boy yanga ndeko na peso Mbote bandeko edi ya biso bozala vraiment ebelé ya nzongo pelisa moto lelo yo ki ba mama
et un tour le qui va maman rebalancer un peu, pourquoi pas tout le monde a maman na soki, maman na soki moto aza maman monter maman là le lopo qui va maman une toton de tembe télémisa bendele na côté ya mitende kuna pour que bana batanga quand tu association maman mon fondé to pesi bino bambo te pete kutani au prochain numéro avec les mêmes plaisirs. Bye bye.